Voilà, deuxième partie. Bafandaka na mwana mwasi wana bandeko nanga histoire vraie. Mwasi asala kazalo kwa médecin, aza médecin disons quelque part na Paris, na France. Baza ba Guinéen. Mwasi asala ka mingi, ekomaki siko na tour moko na ba tour penya ba jour nyonso pendant 3 ans basali na basi relation na mwana mobali wana. Donc mobali akoma ko ya ko fanda neti pa na ye parce que amona kike fille amona kike mobali azaki sérieux, c'était un homme bien, c'était un homme sérieux. Au moins après que mobali azola kisa moi si bolingo akoma ko ya ko lala wana moi si pe banda ko kende kuna mususu naza na mbongo te chérie, est-ce que tu peux m'apprêter quelque chose? Moi si pe loko azaki na bolingo alobi au lieu to futaka yo futaka ndako kuna nga pe na futaka ndako wawa. Moi, je pense que to sangisa kaka soit yo ya ko fande pa nanga parce que ndako nga na somba. Nganda ko nga na somba mais yo eza comme au futaka babenga ngoni yo futelaka. Moi si pa sala kinini mobali pa sa nini mobali akumbi biloko na ye aye na ndako ya mwasi bafandaka inane ka mobali mutalambaka. Mobala salaka musu 4 3 ans. Soki ka yebika ero mwasi ni akosisa ninga sisaka na butu wana. Mwasi akolongwa azoya mobali deja chérie fanda nazolambela yo akosukwa mwasi bilamba akosrepasser. Donc comme lokola nunusu ya mwasi bande koto keba mokili ya mabe. Mokili ekomi mabe banda kala. Yonga camarade nanga ka musala nanga. Musala nanga. Na mobali nango na sina umeli naye yaya batu musuba yaka na ba vie na biso eza po ba ya kosa ko profiter ne loko histoire vraie yaya benda mato yoka likamu na zoebisa yo yoka yango bien muko mususu mwasi akoma ko remarquer que tango aliaka biloko wana c'est comme si moi goût moko boye bizarre mobali alingaka te ke mwasi alamba mobali kande muto alambela comment ka ba gêne. Moi, si azana, mobile azana 38 ans, moi, si azana soki na 32 ans. Donc, mobile, moi, si on a linga qui mobile n'est comme pas possible. Mais ce qu'a lié libumu, moko libumu pas si abi, neni moi mobile yo, ya linga ka ya lambaka, ya kaka lambela kanga. Et puis, ce qui nazo ya na lié, nazo lia, te accompagné ngande, de la moi, si na mobile bazolia, mobile a linga raté. Ah mais non chérie, moi j'ai déjà mangé, je vais manger juste la salade. Alambela ke ba sauce nyonso. Pa eba ike na mutu na ye, moi si ayebi ke mobali nanga aza cuisinier. Alambaka kitobi mibalo balambaka kitoko wana. Bafandaka. Moi si alobi te. Ngana moni komi ko subsecter mobali yo, c'est comme si biloko yango azolia à chaque fois aucun jour to rolia na mobali. Soki nga na ye kaka mobala bi asaliaki déjà soki na ye katolia mobala lobika asaliaki te moi si esprit moko etindi asala asomba caméra de surveillance na kati ya ndako moi si asomba ba caméra ya biso ya mike nga pe naza na téléphone na ngai moi si etindi asomba caméra de surveillance moi si asombi ba caméra mibale atie moko na cuisine atie tous les deux côtés atie moko na cuisine moko na salon oya cuisine penya posta a classe ki yango kitoko bande konanga boyo kali solo mokile komi mabe no ibisa bino ba ya mwasi mokile za mabe e koma mabe bandakala afandaka mwasi suko asali mwa 2 jours 3 jours ta mobala azala kite aseneti ake akosi mu ake ko ke musala wana déjà yebi ke mobali na kindaka musala ero copain na ye donc fiançailles quoi copain na ye sukoyo azui kamera wana abi azwango akende kotala ngo na musala ayemba wazongi na ndako azui kamera wana akekuta bande konanga botuna ngani aye kokuta ke mobali wana azalaka chaque fois tango azolamba biloko alongolaka pantalon azui kaka na ye mobali wana azwaka kaka na ye atielaka mwasi na kati ya biloko bandeko toke bamokile bandeko mwana mwasi wana ye ko comprendre que atiaki caméra comme 3-4 jours basala 3 ans na mobali wana mwana mwasi wana ye ko comprendre que mwana mwasi wana ye ko comprendre que mwana mobali wana
atielaka ye kaka na kati ya biloko s'il vous plaît amélangeaka mélange atie na moto ebeli donc veut dire qu'azo servi mwasi wana biloko pendant 3 ans azoyeba te abi est-ce que eza ba longe est-ce que eza ba kiss to eza normal après mwana mwasi a comprendre que en tout cas na komi na danger mwana mwasi libume koma ko vimba ye bandeko nanga libume koma ko vimba ya mwasi abia ko sala nini ayebisi mobali vérité alobi en tout cas nga na omona on dirait yozo sanga mabe tala caméra na tiaki na nini nanga soko meki kaka nga na kofunda yo na porter plainte na 3 ans wana baboti mwana moko mwana za soki na ba 2 ans et demi soki 1 année et demi atela kamwasi wana kaka na kati ya biloko nalandaki histoire wana epaya c'est pour poser question mwana mwasi wana azobenga azolela abili bumwe koma ko vimba eba kesoki bake na hôpital bamonaka maladi te abi soki asadi soki apente mukinza nazoyebisa bino alobi solo ya kosakana te mwana mwasi libume koma ko vimba hôpital ba examen nyonso ba analyse nyonso tout mais mwana mwasi malade mona na kati alobi nake kokima na makolo ya nzambe akeye expliquer ba pasteur abitala bona za kozana mobali moko bwebwe babite ba pasteur bazui ba révélation ba yebise ki abite mon balo asia boma yonde kala me azokoka te parce que makilano eza makasi etikali muke acheve yo ndenge eza wana kozonga na ye lisusu te kanga swati kanga biloko no swati bengane kana ndako mwana mwasi alobi nga na koko kanga biloko nanga te parce que la maison m'appartient c'est ma maison nga nde mutu na somba ndako nanga ya yaki nde koya akei ayebisi mobali alobi na lingi lisusu yo te bima na ndako nanga swati police koya mwana mobali na bima o te na bando sala bongo pona bolingo abite eza bolingo te alobi asi a changer ba numéro ata a bloquer na ba WhatsApp na ba Facebook na ba imo mais mwana mobali alobi yo ko bloquer ngati yo ko tika ngati yo ebite loko ninga na oluke pa na yo histoire vraie so bolandaka a monde chic coach a monde chic bokoyoka ba histoire na mama Grace alobi mwana mobali wana abi asala nini alekisa ki émission na lobi nga moko nazaki na kati émission na ngabi te bande ko na biso pe ba congolais olie toza kana ba fertilité moko ezanga mutuna makolo des fois pe makamba bo pe to koko lobela ngo pe to koko tia pe ba caméra to lobeli yango bande ko nanga histoire vraie mona mobali wana zaka na ba loge ne soki na ba kisi mais le quoi mona ki étoile à la fille à question nde sala ki ke aya ko kwa cheve fi wana me azo kokate parce que mwana mwasi wana za na bonzambe na kati na ye heureusement ki akende ki kokima na makolo ya ba pasteur akoma penja ba délivrance belé me dibumu quand même et komi mwa kokita me soki akanisika neti amelaka poison akufa bande konanga soko moni ki camaraderie ezo simba te soko moni di bale ezo simba te ya mwasi surtout biso basi so moni ke libale simba te ma chérie kanga biloko no kende batu bakoseka yo me kosila nango parce que ba bezu na biso ba africain e umelaka nango te ezakaka 1 semaine à 2 semaines 1 mois pour esili nango so bo chetembe na kotiela bino po nasalaki babenga ngoni nasalaki diyo na nini na likambo wana histoire vraie moi chana zolela abi mwana mobala koma akwa blokaki les gars à question mwana mobala komi akobenge na numéro soki ka yo kika voir ne akati azo changer ba numéro ata 5 6 7 8 po kaka abondela mwana mwasi wana abi yo ko tika ngate soko tikinga na tika ndako nanga siko nga na ye pa na yo otika ngai exact pas parce que na linga konde mingi yango na abi ko linga ngo ya moderne no lisa kanga kaka na yo o ezaki ndoki pire simple bande koto ke ba mokili komi mabe mokili ekomi mabe to ke ba mokili ekomi mabe to sambelaka biso batu tozaka na ba biso toza batu mo toza très public
to sambelaka yeba ko bimi ozongi pesa nzambe merci olamuki okeno epai te pesa